tozo pesa ka nzambe merci kwa pesi ngai na bon moi kwa pesi biso makasi tokutana na bisika oyo. Voilà pourquoi tokanga miso pona kobondela tobondeli nzambe bon moi pe ya nkembo papa na biso topesi merci epai na yo nzambe mobateli malamu yo ndo sepelaki kobatela biso kopesa biso pema na bon moi yo topesi biso makasi nzambe bon moi. Voilà pourquoi tokumisi kombo na yo likolo ya bakombo nyonso eza na kombo mosusu te oyo biso tokumbanelaka soki kaka kombo na yo te Yesu Masiya ya Nazareth. Voilà pourquoi biso toza reconnaissant epai na yo nzambe osalelaka biso bolamu mokolo na mokolo nzambe oyo oepargnaka biso na badanger nzambe oyo olongolaka biso na bisika ya mpasi na bisika ya mabe oepargnaka biso nzambe bomo okungelaka biso bitumba ya butu mpe ya moi. Oh Seigneur, parce que eza na mosusu te oyo biso tokoki kokumbamela nzambe mosusu aza te likolo mpe na se mobele yo mokeli na nyonso. Voilà pourquoi totomboli yo mpe totiki moma oyo na se na loboko na yo nzambe yo nde ozala na biso elongo obanda na biso na déroulement nyonso. Seigneur yo nde orenie mimonisa na yo mpe yosopa mapamboli na yo kati na esika oyo yo pesa biso lisusu makasi koleka enfin ke tokoba lisusu kotombola kaka kombo na yo mokonzi kumama mpe sanjolama na yo nzambe alola na oyo nyonso osali biso wana toye kati na esika oyo tika ete nkolo lokumu ezalaka ya yo nyonso oyo ebongisami epai na yo te tobebisi yango na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth eza mosika. Seigneur tika ete nyonso eza point lokumu na yo ndenge olobi nyonso tosenga na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth yango epesameli biso nde na nzela ya kondima tobondeli mpe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que c'est Moïsali? Ya solo toyaki banda tomba esi na mama mso akomaki à 6 heures. Ay ba mama basakani te na heure. Okoya retard ndenge nini? Okotya no make up te. Bikuni bocha. Bikuni okocha te. Talongo kolata te. Komo siko ya retard te. Ba jeune fille de mon moi talon moi make up. Obi make up. Otiaga. Ah te otiaga. Otiaga make up. Voilà, et c'est Moïse Abisso au foot à Nabino Lelo. Chaque année, tout ça là va contre eux. Tout ça là, on a mois de mars. Tout ça là, on peut ce qui occasion mon année. Lelo, on a mois de septembre. Mais Bokassi, Yanzambe, Nandela, ONG, Daniela, missionnaire Kossi, na partenaire, monsieur Suboka, la fondation Rabima Venga, agence FB internationale de Sangani Lelo. Tant que nous avons vu les invités, nous avons fait ça dans le Bandeko. Bon, bah, c'est un peu de on met la monnaie, mon bon, et Kaouki. Et Kaouki déjà. Ça va, non, pas ça, le Baba Bandeko, ONG Daniela, bah, le bateau, bah, on fait malamu. Tous en est, c'est moi, ma bango. Viva! Viva! Missionnaire Kossi, viva! Viva! Merci, merci mingi. Na ba mama ndenge bondimaki oya lelo l'invitation oyo toyebi maman de asimba bandabo. Maman de parfois biso ba papa toza moi le lait de mon boy parce que tout ça oyo ta na poche. Kasi bino ba mama bolamka batongo
Vous savez déjà papa. Biso parfois, nous avons un bolembu. Parce que maman est à pembeni. Pour côté les misa papa, pour nous le téléma, ça la boy. À la moussi moana, misala nyo sauter à la rabine. On a balobaka. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi? Parce que maman est à la papa qui est à la accueillir maman tika la pour veiller pour l'éducation à bana, pour veiller pour la collier à moi, pour veiller pour la relation à moi. Mais en gros, aussi nous merci. Ndenge bundima qui poya lilo l'activité oyo. Pour la petite histoire, biso tozali Daniela Makani to Samali ONG et l'ongona papa missionnaire en Kosi. Pour na souci wana tozala ki na yango parce que éviter otikala na Congo papa missionnaire Kosi na papa Daniel Makabi bazana bisote baza musika kasi bazali na souci wana na yebi ndenge boka biso dali kotambola na yebi parce que ba mama ba monaka na yango balingaki osala geste oyo pour la bino ba mama to yebi ke geste oyo za ya liboso pe asuka te zali geste oyo to sala quand même na motema na bolingo oyo to sala mo pour la bino ba mama kasi ya lelo eza asuka te to yebi ke to kobomisa makambo minene zoya na sima ngaki to singa ko merci mingi pona koya na bino to yebi obebisi ba programme na bino otiki makambo bele o bolga bozali kosala na ndimi oya ko partager la biso yango merci makambo mingi te na sendika ka journée lelo ezala eleka malamu po to bombaki pona bino tokabola yango na limemia tokabola yango na esengo bango mpe place bazali bazala na courage wana ya koya lisusu na makambo ya sika nasemi merci na papa Rabi et puis tosemi merci na cadre oyo ya accueillir biso ya 8 palace na bandeko nyonso to basungi biso mpo ke événement oyo ekwa kozala réussite nango na Rabi. Merci mingi baba. Merci. La maman. On va ça la famille et bonga nani. Emi nani. Daniela, la missionnaire Kosi, na bandeko mosusu lokola fondation Rabi Mavinga mpe FB international babike ezala totia tozobina na bamama mpe esala bien lelo misiki eza te ova mpe eza lelo bikende bizonga c'est pas un problème soki mpoza na danse na yo ta ntango ozonga na ndako obini na yo mutu apekisa yo luketu na yo moko toza awa mwa kolia ezali mwa komela ezali me na osepela na mwa ntango oyo nasengaka baprotocole baservi biso na ya omela omelaka na yo koka te senga ata mai eza mama veuve mosusu oyo ameli koka tension emati oyo yo omelaka te papa yela nonga mai bayelo mai soki omelaka esi na koka ezali vitame ezali soki omelaka omeli likambo te leta topema moke yalela biso ya komela bongo tozokoma milulu na biso boye te yabakseza na kombo ya ONG Daniela Makani omona kaka babakise bino sokitambolaki na mama moko tolingaki te toya kaka biso mibali na mibali totambolaki na mama moko mama Chantal aza wana nayebi te soki akomona la ONG Daniela Makani azalaki quand même na mo moko ya kopesa na bino bamama mpona activité Maman Mbote sepeli makasi place bamama batelemaka makambo eningana olala kongi te totelemisa ONG na biso soki mama alamuki tobalekaka ata papa telemi soki mama kaka telemi makambo nyonso etelema nasengi bino
botelema tosala mouvement makasi. Merci. Voilà, merci. La limite est à la maison, après ça me secret, côté on a le va ayo quitter. Il y a on a ligne, pas après ça se secret, on est là, qui va se mettre sur la soboété. Merci. Tango satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangaye akobondela ponangaye pona longa tango nyonso atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekelingaye nakutinga masiyo kole mama bakokufa nzala fotolia tolia tozwa makasi lo abolia déjà baservir c'est la un protocole abobenga je pense que bana mesa ya kuna bapapa baleki ale tobenga mesa moko tolia oliaka mkuwa te naloba to naloba te ekokoma soko papa talanga dino elongo mkuwa soso na zero kukusa oliaka no mkuwa te zwa na yo frite zwa na yo likemba zala no à l'aise toyokani lelo eza lokola fete na biso na bamama veve boyeke likambo ya bamama veve gentil mama veve wana so na pia protocole babenga bandeko chef tokobanda na biso tose servir apres babenga bamama base servir merci atesengo etondi motema pona yebi ete na bomo ya moto elonga ezali se na yo nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete yoza Nzambe nakovanda nakombo na yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola se na yo po ete yoza Nzambe nakutalela siyo atapasilekelingaye nakutinga masiyo kuleye sengo tondi motema una yebi ete elonga ezali se
salise nayo elonga ezali se na Yesu Masiya ya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya ya Nazareth. Bien aimé croix yende mtakobaka na biso soki tondimi tokomona nkembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Ba maman balinga ba bongo te ba maman balinga moi chocho boete. Je pense que toi tu golia. To sepeli. ONG Danielia Makabi sunga Congo na missionnaire kosi ba ba fete na ba mama yango bomoni ya komela pe ya kolia mabeto malamu. Amen. Menga solo wesalinga pasi ba mama bazwi biloko ya kolia me batiki ketchup mutu te asimbi ketchup. Ketchup ezalaki wana bosimbi yango te. Problème te ata mbala nsima so toya ONG Danielia na missionnaire kosi bazongisa biso mbala nsima mpo tolia mpe ketchup boye te. Kasi balobaki baprepare mwa bakado mpona bamama veve. Baprepare mwa bakado mpona bamama veve. Moko mosusu tozalaki na bamama veve mama moko mpe azalaki na veve te amoni bamama bazwi bakado akomi o Nzambe ngai mpe asali mabe alobi nini asalaki mabe te papa alobi nini o ngai mpe nalingi nazwa ozwa pa nini obomo mobali eske ye alobi bongo mama alobi nini alobi ngai ye olie nga mpe nazwa nazala bongo eske ye alobi bongo mama nazalaki bao tozala baozu totya miziki ya mama moko aza oyemba boye akotaki na rythme alobi ngai mpe mama na ngai aza veve ntango nazomona bamama oyo boye nazosepela nde nazokumisa nkolo eske ye alobi ye mpe akoma veve me soki mpe Nzambe asungi akomi veve eya mokano ya Nzambe te mama veve. Voilà. ONG Danielia Makabi na missionnaire kosi ba préparer moi ba cadeau pour na bino ezali sengo mingi babi oyo azo arroser yepe akozala arroser ne bigeza ne te so ba koyela biso awa bande na biso baza protocole basunga biso ya liboso comme ça ba kabulela ba mama veve to bobenga mokambi moto représentant moko ya ONG Danielia à cause la remise symbolique et puis papa Orly a cause la remise symbolique pour na compte ya missionnaire Kosi simato kabulila ba mama mutunyo soza ozwa kimbundi na ye Yikamba mama veuve gentil mama veuve bakado ezali mpona biso nyonso bamama veuve nyonso tobai bamama nde babokolaka biso deja namona mama veuve abokoli bana na commerce ya mika te bana bakomi bato yango naningaka te bano banegligeaka bamama naokaki mama biso ya mama Rachel ya Danielia abi soki mama telemi famille esali nini majorité ya bana nyonso toza soki kokoma bato bayikokoma banani mais okomona mama ye moko te écriture yango etengama mais mwana azokoma kito voilà tobengi papa na biso aza déjà papa trésor azwaki mbundi moko na banda mama nani
natemisa mama msolati la ba missionnaire kosi mama te tozwa yebe mama beya soko pesi eza injustice comme injustice biso mama veve aza mama ya bana nyonso mama beya so apesi injustice nga mpe na banga mpe naluka mama Monique aza mama yaka otema kote papa trésor apesa yo voilà eza super na kombo ya ONG Mama, esengo eza te eza te. Merci. Na kombo ya ONG Daniela Makabi na ndeko na biso missionnaire Nkosi topesi cadeau oyo pona ba mama oyo bondima koya kosangana na biso lelo pona activité ya lelo. En tout cas merci beaucoup, symbole na biso ya lelo yango oyo. Yesu ngabina. mingi biso ba mama veuve to akane sengo makasi ki ONG moko ebengisi biso ke ba mama veuve boya po mabondeli ya ba mama veuve kendaka direct epa Nzambe. Ba mama veuve batambolaka na bosembo bazwaka bakado ya ebele yango ba mama otozali katino esika to tambolaka na bosembo po ba mama musunde bazali awa ba misu babala ba misusu babala mibale misato okeza bongo te neti ngai banana kufela na 2016 ti lelo na bala na ngai tina okena bango wapi bongo ya Yesu na ngai Yesu na ngai yende azali mobali na ngai ya stango sikoyo yango ba papa na biso ONG Makabi, Daniela Makabi, après ça papa missionnaire Kosi Antoine Nazobate sona olobandeni tikete nzamba pambola bino esika bino bozali soki bozolanda biso en direct en tout cas nzamba pambola bino penza pambola pesa bino o esili kozanga abakisila bino lisusu o bino bosili kobimisa po bokanisa biso ba mama veuve amen Detele maboko Zoa sachet Maman, Zoa, voilà. Tozo Koba, papa Orly a remettre un peu mon corps dans compte papa missionnaire Kosi. Et Tobengi maman ah toi t'aimes ça trop. Maman me là tu là-bas, il y a ONG Daniela. Voilà. Bon. Biso pe na compte il y a missionnaire Kosi et longona ONG Daniela Makabi. To sepeli ko remettre liputa o epa ya mama na biso lokola elembo parce que tozo okanisela bango poso to sali yango te bana sumtu bosala yango na boende epa wapi Nzambe asopaka mapamboli ebele. Voilà pourquoi bomoni to bandina bango na mwa kotafu na mwa quelque chose o nde balobake nsuni kaka makonki lumba kala meta lumba kana donc yango no moina ba mama to yangalali na luvuva munyonso o Nzambe nenga zo kosaku munabino akoba lisuko saku munabino akoba kopesa bino mavimpi moko ya mbote pour que bozala toujours na kinkesa na nzoto donc yango na to remettre yango biso pe tozo ko sepela ndenge basaleli biso Nzambe atombola bino bozanga ta mukolo moko te maboko na bino koko kaoka te yango wana merci mingi Nzambe apambola bino etela Nzambe maboko merci mama lobi nini chassé sasi to stage chassé Nzambe malamu merci beaucoup. Je pense que ce to lobi to bando benga mama moko ezwa temps to ndenge zabwe ya ba super kala na yebi ezalaki ntango biso tobotami na ba 1960 ezalaki so mama ke maternité apoti basomeli super mais lelo yango oyo ONG Daniela na missionnaire Kosi esengo te bon tosasiko boye
au lieu de benga maman moko toko pesa ka mutu. Je crois papa bazawa ba on les kaka na mesa ba pesa ka mutu na station ba fongola te. Pour to gagner temps. Tant ba on ba zo sala ngo ngape no profiter na sola na ba maman et ça moi bien. Si ma ba ko cha musique inde papa ba to yanga lali pe. Voilà, besoin pesa table par table zo pesa kaka na ordre kaka et sunga vraiment. Voilà. Pesa maman, pesa bon maman beaucoup. Peut-être zo peka. Comme ça. Voilà. Wana ONG Daniela azo pesa missionnaire Kosipe bazoka. Papa Oli Abia Pegoto. Missionnaire Kosipe bazo pesa. Moko wana bazozwa. Nzamba pambola ebele anoksambula mapamboli. Po eloko ba osala ngo eza na bato ebele baza na connaissance ya liloba nzambe te pe basala yango. Mais lokola bango nzamba pesi bango sagesse wana. Nzamba pesi bango sagesse wana. Nzamba batela bango penda ya ebele. Enfin que bango bazwa ebele po babosa na biso lisusu te. Do banzele fongwa ma elevation ya na kombo na Yesu. Na le bien na zongisi liboso merci na nzambe. Zongisi merci liboso na nzambe apesa bino bobotama bosalisa biso ba mama. Nzambe bakisela bino o ezangi. Woto ozoken liboso ezala mingi. Topesi merci na bana na biso nzambe kotika bango te bakisela bango ezangi. Nazokoba na mwe mama koto mbote mama. Mbote mwana na ngai. Kombo na ngai mama Magi Kambwa. Naza munyanga. Bana na kinyanga. Bwa bungeti to mavutula matondo kwa beno. Mu akte ya ilu kutuvangi di. Diambudi aka konso muntu kolenda vanga diambudi adi. Idiodio bika nzambi kakulu yikila bio bikondolo. Kayika mbongo za zingi vo valu vai kisidizona. Nzambi kakulukeba luenda lwakula lwanuna lwasimba minti bika nzambi kakulusakumuna. Mama biso banyanga. Merci pasteur Kosi missionnaire. Merci baba Fisto Basende, maman Nathalie Zeko. Merci pana. Mbote mama. Mbote papa. Mama Nanika Foko Philomène. Nada Mutaba Congo. Batandu. Kitandu nena koka on pendate. Yaya. Na sepeli no makati pamba te na mwana kabiso ba mama vevi ba mutu na ba famille ba mwana kabiso eloko te. Kasi papa na biso nenga kanisi libiso papa ya kolobeza te. Tozo tangisa bana na mwa kwanga neloko ezangi tina bazui pe ma promi kasi misale ezano te. Ka papa na biso nzambe atombola e tozangi eloko tokopesa te pai na yo. Tozui lokumu epai na ye ba mama vevi tozui lokumu epa papa. Nzambe atombola ye azanga te maboko na bango ekaukate. Au nom de Jésus-Christ arrêtez à tombola ba. Voilà, tozo koba, toye koto. Nazoluka mama veva muluba azomona na te. Mama bonjour. Bonjour papa. Comment on a vous mude Kombo kimi. Mama kombo kimi. Comment vous le tornado. Le tornado te vous mundele. Esengo na ngai nazali bona sepele mingi pona bana ndenge basali penza balati biso lelo to leki toko tombeli tozane sengo mingi nzamba pambola bango nyonso papa pambola bango penza eleka penza lokola mbula yeso lokola mbula mapamboli papa tosenge merci mingi papa tozana lelo na koloba te kaka wana ka tozana ngo nzambe mapambola eleka makasi. Merci beaucoup. Merci. Merci maman Francine Ngwala. Nebike Ogosa Peboé. Merci maman Mili Nzemba. Maman Nathalie Zeko. Merci maman Boni. Bien papa. Osiliki? Te na siliki te mwana ngana zane sengo makasi dengo moninga ibanda mobale na kunda depuis 85. Depuis 85? 85 papa. Moi. Combien? 35 ans. Abota makana 50. Akufe na 35 ans. Bon.
bongo lelo yo penza nga na zwe lamba na ngai ya kiveve kakelo nazane sengo mingi nazwi super wax hollandais nazane sengo makasi vraiment papa soko ezalaka ke boye nde nake kosimba likolo yango mais likolo mwa yokende kuna eza te. Merci mama. Mobali ne akufa depuis 85 ti lelo ofana na mama veve. Ok, problème voilà eza nde boye papa yango esengo eza makasi penza nzambe apambola bango misala na bango ekende liboso nakanaki kozwela mba te nazwela mba na yana esengo makasi nzambe amona bango. Mama kombo nani? Kombo na nga mama Fufu Victorine ngayo depuis 2005 naza na 17 ans ya kiveve. Nzambe oyo nabondelaka butu lokola moi akokisa posa ya mitema ya papa Daniela pe akokisa posa ya mitema ya papa missionnaire Kosi akokisa posa mitema na bango susi na ngai ezali bazwa lisusu ya koleka po te mikoleko ya biso pe tozwa ya mingi. Nzambe amona bango apambola bango alongola maladi ba accident kufa banuna ndenge jeunesse 15 ya lobi banuna avec honneur. Nzambe asunga bango ba famille na bango ba parents na bango ba bota na bango ONG oyekende liboso ezonga simate. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tozo koba na okosolisa bamanyo soteza moi pasi ba mama ba sepeli mama Francine Ngola ndenge olobaki mama Bibish motema fio chiwomo. Je pense que au sepeli merci na bandeko nyonso oyo ba contribuer ki na geste oyo eza malamu mingi. Yesu Masia Nazareth azwa lokumu. Est-ce que ba mama nyonso bazui? To bimza makimbundi na osima na loboko. Si maman loboko ba monake tombola kimbundi tombola. Est-ce que sengo ezali? Moi mulolo esaka bien. Je pense que maintenant c'est bazui. Ah ok, et c'est on est zabwe. Mutazu pas mi balete. Ah. Bozu moko hein. Voilà. Nzamba pambola bandeko basali geste oyo. Apambola pe bandeko bazo kanta basala geste na ba mama veve. Baka ukate. Je pense que na lobisi quelques maman na ko lobisa batunyo sauté. Mbala sima na koya pona lobisa suba mama misusu. Tokomi na biso na suka. Soki to sambeli na osenga DJ oya mwasi aza kuna chela biso loyembo oya kobina bini ope harmonika okende akei. Na ebide papa Orly, papa Trésor ce message monsieur Ezali. C'est ce message monsieur Ezali to lobby. Venez s'il vous plaît. Pas de problème. Ici derrière. Ici hein. Bon, yakoloba mingezate to sengika merci na ba maman ndenge bobomitan na loba bobomitan pona biso esali biso esengo makasi komona bo se déplacer boyeti awa bobomitan na bino pona biso bana na bino mais yakolobeza que o ezali geste ya sukate to yebi nini ezoya na ciment donc o ezali nde tolobaka tobengi yango entrée nde tolobaka na ba restaurant avant goût to entrée mais avant vous nde papa rabi alobi bon biso tu toyebi malewa ya bien ezalaka ya bamama bamama nde basala malewa kitoko yango wana tolobi merci oyo ezali ya suka te mbala nsima tokokutana lisusu mpona makambo ebele bafete ezoya toyebi ndenge nini bafete elekaka na Congo tokosunga kaka ndenge tobandi kosunga boye tosengi merci mpona bénédiction na bino oyo opesi biso na mokolo ya lelo yango wana ya kosuka tokoloba kaka merci et puis
mbote na bino banso bozonga bien na mabota na bino et puis ya malamu ezala ebele ya koleka. Merci. Merci beaucoup. Likamni mama. Ba mama oya palu pe bazanga te. Alingalo alo bate. Loba mama. Ndangina loba boy. Omoni ndenge toza awa nde tosangani lisanga oyo. C'est bien ne ba ndeko basangisi biso ba piso ba pambolio ngezi na soma demi super kale. Na tonitala ba so na ndako. Mais ba latinga demi super nzama zo lokumu. Na ba likamo boy. Moni ba polo to lati. Baso moni komi ya kolalela, ya kosukulila. Elle moni komi gata na kobenga so masito ya ba polo e ye gata et ça bien te. Na se bato ko bomba ngo, tamusu ba ko boyinga mususu milulu mususu to lati ngeza la pe propre. Donc on a loba. Merci maman. Bon, to sambela. To sambela comme ça, to tika nzela msa bozongi pe programme à lobi to ke ba kill titan. To be orli a abonde suyem ta fongola ki abonde la supoto to kill. Oui, merci beaucoup. Now c'est pele sukolo baboye. Je sais où est salami. Elingi kolobate ke ezalaki ebele mbongo bozwe ebele. Nde a bon na bozwe loro leki na ngwe ebele tozwa mwa ndambu to kabula ba mama. Non. Tant suso mona pe ndeko ezalaki te. Mais a souci wana ndenge makomi pe zo senga biso esika ya malamu ya kolona nde ezana babisika ya boye. Kotala borfele kosunga ba mama veuve kokende kotala même kobimisa batu même na bopito yango nde eza offrande o eza motu ya koleka. Ta mususu za ndeko moko un jour okolanda biso osepeli na likanisi olobi non nga pe na sepeli na sunga toza wana ba numéro ya contact pe za wana okoye kobenga ONG Daniela Makabi pe missionnaire Kosi TV et pas ewapi toye bandeni tokoye ko sala ensemble na yo to pe bisika yo zo sepeli ko sunga nga pe na sepe na mona ba mama wana nga pe na kotala bango soki obengi okoya kotala ba mama veuve oyo moni pe koye ko pesa contribution na yo nzambe akopambola lisusu koleka nde baloba ke fiafio tifikota mu mudisi tika to bondela nzambe. Merci Jésus, merci Jésus. Oh merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Kolo zwalokumu, zwalokumu. Oh zwalokumu, zwalokumu. Alléluia. Nzambe tata na biso topesio merci parce que oza tellement malamu po na biso osepelaki ko sepe lana biso elongo kati nsika oyo elongo na ba mama nzambe tozongisi pe lokumu pe masanjoli epai na yo nzambe mobateli malamu tike te wana ba mama pe biso nyonso oyo toyaki na bisika oyo otambolaki na biso elongo wana pe kozonga nzamba lola yo batela mama moko kino na bandako batela pe bandeko nyonso oyo toyaki kati yo esika pona mabongisi oyo tozonga na kimia biso lisusu tokokanisela biso lisusu tokozanga te kokoba kosala lisusu boye pona lokumu na yo nzamba lola tika nkembo lokumu pe masanjoli ezonga epai na yo na kombo na Yesu Masiya Nazareth nzamba bomo nde tolobi amen. Nzamba pambola bino Eh bien voilà, merci. Tokom Nasuka, ya reportage à Lelo. Isaïe Bongo, Bokutani, ya ONG Daniela Makabi, pe missionnaire Kosi, Naba Mama ve pour la geste ou ya générosité, geste ou amte amalamu. Je pense que au monde né l'équipe to lié longo, to meli à komela. Et c'est to bin apé to bini to solo Naba Mama et celle moi bien. Mama veuve, aza mama oyo. Bible les ont recommandé na biso ko visiter et na surtout na tango ya pasi ezali pamboli makasi
Frère Trésor, on est pratiquement à la fin de ces programmes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis qui nous suivent et tout le monde à travers le monde. Donc, effectivement, Yaki, c'était une occasion pour nous. Il y a ça la geste Oyo, action humanitaire auprès de maman veuve. Parce que tu es bibisognant, c'est que tant que papa Koufi, famille est tirée à désordre, si on peut dire comme ça, famille est tirée sans équilibre. Et puis maman de bakumbaka charge wana. Et puis côté la charge wana ou maman bakumbaka, il fallait un coup de pouce et ou à côté la biso pour que tu aider maman wana parce que on n'aura pas ce côté la charge bazara nango, il a fallu une intervention yango wana lelo to sangana kina bandeko ONG Daniela Makabi en complicité en collaboration avec les missionnaires en Kosi et puis nayo Rabi missionni nayo et ça qui to kutana ba maman oyo to pesa bango quand même oyo na muki otozara nango to consacrer yango pa na bango pour remercier bango pour fortifier bango ko pesa bango courage wana pour que balembaté parce que bala na charge menene. Donc c'était ça en fait journée à lelo de sepeli ndenge leki et puis nous demandons à ce que l'activité a boyé papa Daniel Makabi et puis missionnaire Kosi à l'avenir to koka sous côté la nine to koko sala pour na ba maman oyo po et pesa bango sous courage balembaté na musalo ba osala. Si quoi bande comme sous watcha va commenter va bien est-ce que ça souligner maman veuve il faut relaxer on a TV il faut qu'on filmer ou quoi ça va on. C'est vrai balobi que tant on pèse na droite on pèse na gauche droite et batté mais likanso to sali yango pour na relaxer ba tout que tozo sala yango non prévenez que ne to ya to bengi presté presse et pour dire que tout ça li yango na ndenga na biso moko réservé pour na le baké tout ça la publicité té tout sunga to boy presse ya ba presse tonda pour na kibala que tout ça tu na publicité non ce n'est pas une publicité tout ça yango na cadre moko réservé ba image oyo pour na biso moko pour tous na souvenir que non jour tel tout ça qui peut muta Monique et à cause ça la paix bouille une façon peut ya ko c'est qu'à travers image à cause paix il canne ça sunga oui c'est ça à travers initiative na biso mutu musu super goza na idée ya ça la plus que nous alors ça que atali ONG Daniela Makabi na missionnaire Kosi basaki boye biso pe to yebo même initiative na même idéologie wana to ça la plus pour que ba maman bazala vraiment na place où bazo mériter bazala voilà c'est un fait ça. Merci beaucoup mon frère. Il n'y a pas de souci, merci. Voilà, comme je disais, on est pratiquement à la fin. On était venu ici à Wilt Palace. Je dis merci. Vous n'avez pas parlé, hein? Vous avez moi l'ilobate. C'est bon, c'est pas grave. On était ici à Wilt Palace, vidéo, Angeli. On cadre au Kitoko, maman veuve. Et nous disons merci, pas d'été, doudou. Merci à vous. Merci même là, madame, c'est pas un problème. Maman Rachel. Et salut, on est journal. Nasepeli makasi, Nzamba Pambola, ONG, Daniela, na missionnaire Kosi, Nzamba Pambola bango, bakanisa ba mama, po Nzamba Pambola ka ba oyo, bazokanisa ba veuve. Nzamba bénir bango, ma pamboli wana ekozongela biso pe lisusu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa Oli. Donc, Papa Oli, on doit vraiment citer. Et c'est bien bandeko oyo, basé ensemble un pasteur Kosi, va contribuer à équiper. L'histoire vous a une intercession, Tony. Bon, eza na bandeko mingi kaka oyo ba sepela ki ko participer lokola ba maman Isa, ba maman Liliane, ba papa Fiso Basende. Bango nyonso basepela ko contribuer pour na mabongisi o ba mama bala tata elamba. Donc c'est juste ça. Mais ceux qui wana te ndeto continuer koloba na bande comme soupe basepela ko contribuer prochainement toza wana na yebi ke comme la biso pe ba mama ba resepela. Ezaka o te me mabongisi ya kosala eza ebele papa Rabi. Donc tant nyonso poser ya kosala bolamu ezali. Alors na moto azana makoki tant soit ko tia makoki non biso to sepeli bosala boye toza wana toujours pour na ça musala. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà, merci ONG Daniela Makabi Songa Congo. Merci missionnaire Kosi.
nyonso oyo babomete longo. Merci à notre père, merci papa Fiston Bastende FB International Agency. Merci mingi maman Nathalie Zeko, maman Bibis Motema Fiomo, maman Francine Ngwala Nebi et Kalate tout ça la même geste ndé tout ça là et pour na maman V. Merci pe orphelin. Merci na bande ko nyonso pe bazo sunga fondation Rabi Mavinga pour que musale kenda liboso. Merci na tangi futa desi mabilili. Merci à Trésor Ntingi o azena biso longo. Tokutemba sima numéro ya sika. Merci.